Copain ya Karine Mokonzi, copain na ye fazala calme. Madame Mia Temo, bonne année bisika bozali, zala calme. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Copain ya Karine Mokonzi, copain na ye fazala calme. Madame Mia Temo, bonne année bisika bozali, zala calme. Ngai nde na kozala calme te pona za bank. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabo. Mia Temo, tala bogar ya mubali. Karine Mokonzi, autorité morale. Mama yete icône. Bien sûr, ba icône à lukuta a komo bimebele, tina ba théâtre, tina ba kolona. Mais, ba icône bazaka mingi te na mboka. Bon, tozolobela wana te. Madame Mia Temo, bonne année lisusu. Zala vraiment calme. Zala courage. Copain ya Karine Mokonzi. Bonne année na yo pe. Zala vraiment calme. Zala makasi. Soki na lobi bongo, en tout cas, bino moko bo comprendre. Kaka nga nanu na comprendre te. On za bank. Alors, Mia Temo basaka na relation virtuelle ya ndeko na ndeko ya mami Karine Mokonzi na bana membre pe ya makambo ebele oyo etali net pe oyo etali succès ya Karine Mokonzi pe makambo ya Karine Mokonzi. Mia Temo nanu amonana te na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi nanu amonana te na Mia Temo. Mia Temo nanu atia Karine Mokonzi itoi te. J'espère naza nango kamwa sir. Karine Mokonzi nanu pe atia Mia Temo itoi te. Naza nango pe mwasi. Parce que Mia Temo ayaka na ye mbale bele na France. Surtout 2019 oyo aye mbale bele. Mais bakutani na Karine Mokonzi te. Bakutanaki na Karine Mokonzi te. Ndenge na yokaka pe ndenge na sololaka na bamisusu. Voire même tango Mia Temo alaki Karine Mokonzi ye pa azalaki kuna mais amizongelaki. Elingi koloba bamesana na bango na relation virtuelle. Bamesana na bango na relation ya internet. Mais Karine Mokonzi wane yebani vi na ye ezali transparent koleka mulangi ya masanga. Eza penza transparent. Soko tali okomona kote mususu wana. Ata ndambo okomona te, mais okomona mwa mingi. Po ye moko alobelaka biso pe alakisaka biso. Voire même na kati ya salle alobi DJ aza na balox. Boyebi ke eza makambo nanga. Madame Mia Temo zala calme. Fiancé ya Karine Mokonzi zala calme. To kope. Manager yoko na koloba na ote.
zala vraiment calme tiata baglace na motu. Karine Mokonzi tai na ye batai S Lox bongo sikoyo Mia Temo aye na Lox tai X azape Bogart jeune likukuma mpe ya kitoko. Karine Mokonzi nanu mpe aguta balikukuma mpenza ebele te to nanu aguta te. Bon, madame Mia Temo zala calme. Copain ya Karine Mokonzi zala calme. Nalobi te eloko mabe eleki to eloko ya malamu eleki. Donc eloko mabe ezali Mia Temo alali na canapé, Karine Mokonzi alali na chambre. Eloko malamu ezali oyo kaka wana kaka. Mais nalobi nayebi te soki eloko malamu to ya mabe elekaki. Mais eloko nayebi kokutana Karine Mokonzi na Mia Temo tango bakokutana. En tout cas, faut ça quelque chose. Parce que bamesana, parce que baza na relation ya bien. Bien sûr virtuelle, mais baza na relation ya bien. Alors, relation wana lokola chimie elekaka. Alors, biso nyonso toyebi impuissance ya chimie. Sikoyo Mia Temo bakutani na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi mwana mwasi amemaki bilamba moke oya ya baba te elobi ye moko. Mais Mia Temo amemaki bilamba koleka Anse Luzolo tango akitaka Congo ou bien koleka Mike la Duchesse. Mais akiti Afrique te kaka France bisika yaka. Voire même na kati ya salle soki na ye basimbi-simbi. Mais lobi na direct azoluka mutu akange suki. En tout cas, quelle propriété. Tala mobali ndenge azolengela nzoto. Tala ndenge azolengela Lox. Est-ce que Karine baguna ye j'ai complet ezali wana. Akolia to akolia te. Madame Mia Temo zala calme. Copain ya Karine Mokonzi zala calme. Manager zala vraiment eboke ya calme. Tiata baglace na motu. Karine Mokonzi retour na ye pozonga na Lola. Alobi no nakokende ne limo santu ya papa te papa Noé tam-tam. Mais na Mia Temo na kati ya mutuka Karine Mokonzi na Mia Temo. Karine Mokonzi azoloba aza kofilme Mia Temo akosala direct. Soki Karine Mokonzi alobi oyoki penza ke oyo azoloba na Karine nyonso. Donc Karine Mokonzi azoloba na Karine. Karine ezali tendre. Azoloba na tendresse nyonso. Ata alobi mokie. Ata alobi phrase moko to mot moko. Azoloba na tendre. Nalobi bozala calme. Eloko moko ya mabe elekaki te to ya malamu. J'espère. Mais bakutani bango mibale. Bakutani bamesana. Baza na différence ya mbula moke. Baza na bolingo ya kosakana te. Surtout Mia Temo aza na bolingo ya Karine Mokonzi. Na ndenge ya kosakana te. Donc, soki Karine Mokonzi aningisi kaka musaki boye, Mia Temo akopusana on dirait ema babendi yango na bouchon. Mais madame Mia Temo zala calme. Kolanda makambo ya pasteur te, ya bana quartier te. Ata bayeli yo beta beta beta. Ko beta te. Po bakoyembela yo elengi ya Karine suka te. Yango zala calme. Copain ya Karine Mokonzi yo pe zala calme. Eloko ya mabe na ya malamu eleki te. Mais bakei bakomi Mia Temo asokoli
4 fois na mukolo moko na ndako ya Karine. A changé 4 fois na mukolo moko na ndako ya Karine. Voire même Foufou et Sopani, mais avant l'IA, faut nettoyer, réchaud, quelle propriété. Même Bayemba au Sokole yango. Mais balobaki soko sukoli yango au lambi Foufou au lieu au pemi sima bo sukoli. Mais miatemo azako sukula même batou ya lavabo. Non lavabo. Bon, lave assiette to lave nini, mais miatemo azako sukulengo koleka bisika ngana kota libala baseri moko bo. Po na kanisa ki mwasi wana aza madame propre po banda ko sukula nanga, mais na moni miatemo aleki ye aza penza mais c'est propre. Alors Karine Mokonzi atika kaka bongo aliate. Yemoko Karine Mokonzi alobaka aza fragile. Yemoko alobaka nyos oto yoka totalaka na direct. Miriam Mokonzi abandako yine kaka soka yambi coup de fil miatemo tunie Karine azawana. Miriam aseleki po amona bolingo ya miatemo epa ya Karine. Bien sûr amona oya Karine ke pona miatemo. Mais bakutani po Karine Mokonzi aza lokola ema soka moni modèle ye bende oya lingaka ya bandibu taille S ya ba Sénégalais oya mbinga oya mutu rouge oya mutu pet. Ça dépend na yebite soki akobenda yango. Mais eloko moko ya mabe na ya malamu elekite, j'espère madame miatemo zala calme concentré. Ngai nde naza calme te mpo naza banki. Eza te ke nga nazalaka banki te. Naza banki nalingi nayeba eloko nyonso elekaki ekota pa na nga mpo nabimisa ndambo. Po banki ebombaka te, mais soki ebombi ebimisaka ndambo. Yango nga nakobimisaka bino ndambo. Mais miatemo alamuki yoka sene alambi fufu. Mais avant basala direct wana oyo alambi fufu bobosana te. Karine Mokonzi alakisi sali na ye alobi nga nalie kwanga bomoni yango bino nyonso. Elingi koloba Karine Mokonzi na miatemo baza no horaire moko te ya kolamuka, horaire moko te ya kosukula, horaire moko te ya kolia. Donc tango Karine alamukaki asokoli na nzala wana alie, miatemo alamuki asokoli abandi kolamba fufu na ye. Karine afilme ye. Mbala moko tomoni Karine sasisa ye kolia, miatemo alingi kolia, mais asokoli na basani na reso abebi te elobi ye moko. Mais c'est propre eleka ya somme. Lika moko ya mabe to ya malamu eleki te. Mama miatemo zala calme na nzembo bayemba. Autorité aza leader ya basi nyonso. Soko tye tembe otuni ex na Junior Mawete alingaki atindela Karine eloko. Mwasi ne alingako bude. Tangu kaka mobali abalole elongi, mwasi abangi alobi ya Karine. Mwasi babakisi alobi nga mpe nabakisi tindela ye. Po ayebi soki kaka akangi motema te atuni nga na Karine kopona nani ebebi. Leader ya basi nyonso, autorité morale, ikone Karine Mokonzi. Mais eloko moko ya mabe to ya malamu eleki te. Me bakutani miatemo akutani na oya ye idole. Miatemo atamboli na voiture na oya ye idole. Idole aza na biloko tu oyo miatemo alela. Miatemo salela ye
bandaka na premier tour ou bien na 0,1 tour avant tokóma na premier tour mais 0-0 ye salela Karine ntango azala na ndakala sikoyo bakutani Mia Temo atie Lox nimero ya suka ezangaki mpo Karine amona Karine amoni Karine abini Karine alamuki Karine aboyi kokende na voiture ya molimo mosala ya Papa Noël tam-tam mais ye na Mia Temo kaka bango mibale combien de heures yango wana madame Mia Temo salakali eloko mabe na ya malamu eleki te oyo nyonso ayebi likambo elekaki en tout cas botya na commentaire mpo nga naza bangi nazwa yango na bomba bongo nabimisa ndambo nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samtalo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.